même façon, tant que papa Bali, linga mwasi na yo moko, oza capable ya ko sala yango, soko travailler ngo, mais c'est pas de son nature. Gigaro c'est ton nature. Yo, oza ndoki. La plupart en général basi bazara ben poli. Basi na biso mingi, surtout na mariage, ba mi ki disara ba pasteur koleka mibali na bango moko. En tout ça. Bonsoir, encore une fois de plus, nous voici Toye les sous liboso ba TV na bino liboso ya ba écran na bino ya ba phone et c'est gagnant c'est quoi ça mais la bino donc on est là to pesi bino bonsoir moté bisi gagnant donc on est encore là avec mon petit frère John Lando donc avec moi-même comme vous me connaissez donc Toye les sous donc Toloba qui guerre Touroyo, Toro Salabé fort. Il y a pour continuer. Voilà. Bonne année! Bon, il y a moi, donc, ça qui parle. Tu vas dire les 30, lobby les 31. Oh, les 32, les 31. Je veux dire les 30. Papa, ebi geste ya bani. Faut qu'à rêver, c'est que tu vidéo lundi les 30. Ça dit, lobby les 31. Tu peux savoir déjà, Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah, et la fois passée, tout le monde déjà, joyeux Noël la fois passée. On a pensé que joyeux Noël, so il y a pensé que de italien na bino. Donc joyeux Noël na bino, na ba on va fêter Noël quand Papa Noël elle est qui déjà? Ah on eza bonne année. Na zo betali solo ya Noël ya le passé, na ba on va fêter qui Noël. Yo bija Noël ba to ba fêter Joël. Pour ba tout va continuer à fêter Noël. Si si go ba continuer fêter avant ba comme bonne année. Vous avez compliqué, jamais ne coûte mon la vie dans simple. Ok. Donc, Yangwana, bonne année. Anyways, année bon. Déjà, Nzamba a battu depuis janvier. Donc, on a corner à Souka. Donc, que Dieu vous bénisse. Plan Abino et c'est réalisé dans Combo Naye sous projet Nyon Sobosal pour 2025. Et c'est réalisé au Nyon Soborata qui en 2024. Bon, rattraper en haut avec Dieu en 2025. Je peux dire à l'ingé pour rattraper. Soit l'ingé peut-être. Que sa volonté soit faite. Donc la volonté de Dieu soit faite. Donc anyways, we're back again bandeko. Hein? Nga na na CG. Yo ko pesa CG te. Oh, yo ina CG. Tozana. Pour la première fois ina CG. To meti maboko. Tu connais bien on a eli lelo. Et ça le quoi à partir des émissions tout ça la fois passée. Parce que parti Nazaki pressé à continuer. Oh on a bisiko révisser nga kana basi mabasa. Yango. En fait, ça partie de on a monnaie qui vraiment a quelques questions parce que c'est très important que soit pas en tête que ça pas en tête les gars on échapper. Na linga qui na tout non moi mituna. Mi? Yeah. Oh, it's my day to be questioned. Na retourne en demi mituna ils bon ils a discussion comme d'habitude de to solo là. Mais sinon mais mituna ngezali qui la fois passée to solo là qui to loba qui peut-être yo pour na yo basi bazar la plupart à basi bazar ben poli c'est ça non? En général, ceux qui majorité, il y a basi mingi bazar impoli. Bon, yosko nakati wana oyeb sabiso, qu'est-ce que toi tu comprends par l'impolitesse de la femme? Ton obimisa kolobaki que non, la plupart en général basi bazar impoli, nalingi o expliquer biso que non pour nani ni basi bazar impoli ndongo lobaki et puis d'aider na linga susu o expliquer biso lorsque ozo yoka mo nini yo soumission o bible lobi soumission yo ozo comprendre ngo par rapport à quoi et puis question mususu ewoya poser elle bosso na corriger tant que je dis basi bazara impoli nazo batte que basi nyoso bazara impoli non nazo ba en général parce que ce botal émission total last week na barolo ba parce que ne to ba sala en général ne to ba ke mi ba trompaka mingi koleka so babi en général entre mi balina basi banani ba trompaka toroba mi ba trompaka mujenyo sa wanga na ngote question on nyoso mbale wana nako répondre ngo na synthèse moro tant que so ba en général basi bazara mingi impoli par rapport au pays à manque il y a ce qui soumission
soumission. Manque soumission, ouais. Soumission. Bien, manque soumission parce que nature à moi si ezalaka mingi alingaka azala contrôle ya makambo mingi. Alingaka a contrôler nyoso. Ata yo mo pe lobi tango to ba cela et lobi na tamra. Ata yo mo donner faut tango to ba cela o ba le baquet ceux qui va contrôler les kimingi yo mo pe o santara penda bien te na katanda ku. Wana za nature ya moi si alingaka yende a contrôler chaque tout. Pe moi si azalaka soki makambozo kende na pes exemple oh tozo bango na cadre ya mariage hein? Parce que tu vas sur la makama libala tozo ba na cadre ya mariage so tozo baté ceux qui au banante aux anneaux célibataires tozo ba na cadre wana te tozo ba na cadre ya mariage to moningo bien na katanda coupé ceux qui moi si na pes exemple mobile aux apparasser au sunga raté au sala raté tout ça moi ça comme kanda a comme a manquer mi bal to bien ngobe surtout ceux qui moi ça zande muta salaka yo mbalo salaka rien ba kanda nyo wana oya ba charge aux articles na mapekana e oyo mbali fela ozwa o assumer et comme ça que moi kanda akoma moi bilobela akoma moi boyer alesko yo yeah akoma moi impoli par rapport à nature à moi si naturel ndengezali alinga a dominer bisika azali les mêmes façons ndenge to baki nature à mobali ezalaka alinga ndenge to lobike ça dit yango nzamba lobi pe ceux qui na koti na question na wana nzamba lobi moi si soumission et pas na yo parce que nature na yo eza na soumission te mobala ebisi bolingo pas na parce que nature na yo eza penza na bolingo te parce que soumission na excuse me na bango mingi soumission pas biso mibala eza naturel na opesa exemple yo kenda musala oyebi manager no azanani oyebi superviseur no azanani yeah oza na besoin to oswana na ye parce que obi que so manager alobi yaka awa na 6h okuma ko na 6h ata peso to bi na armée hein na armée na bi so ba mon armée na anglais army ata so to ke na armée mobali nyo sa yebi que général na ngeza oyo patron eza oyo nini eza oyo ako respecter ngo naturellement ezate eza le remote que il faut balaki c'est na ndenge ya ko obéir ndenge ya ko yokela patron eza le remote naturel na katina so peut to longa na armée to ke na milieu ya ba camarade biso ne to bi na kata milieu camarade na biso oyo azamutalo ba mingi oyo asekisaka oyo azaka mwa kanda to yebi pena ba ranking wana onde ni bisika ba placement to yebi ke nanaza wapi nanaza na on nakata milia kabra de bisonga na yebi na ke so ezali kama obunda ye mutaza makasi to tikeliye so likamba oswana ye mutaza makasi so likambo ya kotanga ya to yebi yango pe to tambula nango naturellement eza pena rare okuta na milia ya mibali bazo sala ba compétition André ba matela na likolo ke ngana lekio eza moi rare hein ba ezanga katie bien sûr mais eza moi rare mais soko mono ndire na milieu ya basi so moni mingi ezanga mingi compétition yo lati bo ngapena lata bo pona la kisabo yo sali bo ngapena sala bo nini so tout ça eza natiro eza na katie ya mwasi ya ngonza ba osenga mwasi soumission parce que na bible pe lobi soumission par rapport ndenge omiki sera pas nzambi parce que soko tali penza basi na biso mingi surtout na mariage bami qui disara pas nzambe kutu pe ba pasteur koleka bibali na bango moko parce que c'est le rumo za kasi na bango na repese exemple ceux qui pasteur aye ata ceux qui 0R ceux qui nini ba lamuki alambi abongisi nini mais mbal no mora biso ba masalanga fufu na 22h30 oh I'm tired boy to monango eza ba histoire to ebi yango nzamba zo senga mwasi soumission parce que ça le moko oza capable ya ko sala yango tant que mwasi mais ça nature na yote les mêmes façons tango to ba ba bibali linga mwasi na yo moko oza capable ya ko sala yango soko travailler ngo mais c'est pas ton nature Gigaro c'est ton nature yo oza ndoki yo zomona te ke eza lié na éducation to eza kaka parce que eza nature ndenge nzamba sala c'est pas lié na éducation na rolo bateke eza soki muto za impoli il faut to loba ba parane balakisa kete non parce que mutu na mutu faut apona chemin na ye na par exemple nga mona yebi cousin nga moko ba cousin nga soko tala film yo mo yebi ke na lobi bino balé na lobi yango pe bobenga na fonto oswana cousin nga moko propre na ba kombo te mais basami balé
babotama famille moko eza cousin na koya na poso bitabi on koya ki na poso ya orange baza mibale baser mama na bango mpe munoko tokoyebaka impoli grand sœur mpe munoko impoli mais petit sœur poli aza calme agangaka bini te aza nini adage calme nini c'est-à-dire ozomonaki mama mpenza ezali na ye o napesaka exemple ya oyo wana biso mo toyebi omoni okopana bisaka na okende nayebi ebele napesa na bandenge mpona akoba te te kotonga mpe ezanga place nanga nayi botonga te okomi o wana grand sœur yo momo ndenge azali aza brutal aza boye kobunda boye mais petit sœur aza douce calme mais éducation ewuti mpa nani pa mama est-ce que toroba nini sikoyo leki sikoyo éducation azingo mpa nani bon yango na comme nazoloba ezalaka bien sûr éducation eza parmi mais tokoloba te ke soki tomoni mwana aza impoli c'est-à-dire baparent na ye ezondire ozoba ke soki omoni mwasi aza impoli parce que basi mosusu babaka ke basi bakómaka impoli par rapport à mibali soki mbali aokrakise mwasi akomaka impoli ke mwasi azalaka impoli te akomaka impoli soki mbali aodekone non basi mosusu très impoli mbula ebeti mpena opoli mpenza impoli bon nga sikoyo par rapport ya makambo nyonso olobi naza mpenza 100% na yo te ouais tokoyaki na sujet ya impolitesse yes parce que yo bande koloba mingi ke non en général basi baza en général basi bazaka impoli ke sikoyo nga sikoyo naboyaki yango nabaki ke non nga nalingaki totya yango eza éducation parce que eza choix ya motu parce que soumission eza na kati ya éducation tokoloba mpe ki tromperie eza éducation eza choix ya motu parce que bato mosusu bien sûr awa siko ondimi yango mais soki nayebi soki moche en général mibali batombaka koleka basi oba oui ou non non bah oui c'est ça mais eza éducation te nakolobaki omoni mibali oui naboyi te ke eza éducation yango moni nalobaki ke eza mpe kutu na eloko moko bolobaki na suki olobi ke non quel que soit oza na molimo centre okotriche oui ata soki oza na molimo centre okotrompe bien c'est vrai oza na tort te c'est vrai mais molimo centre te nde moto ayaka kostope motu ke non moto atriche to atriche te molimo centre ya ayaka koconve azwa kosouffle na litoi ntango ozokende osala azoyebi so est ce que oyebi ke eloko wana eza mabe est ce que oyebi ke eloko wana eza mabe sikoyo c'est ya motu nde moto akosala choix soki alingi yo moto baolobake bamama bobonda molimo centre astope mbali na yo kotrompe non nalingaki nasisa phrase nanga me nazalaki très pressé parce que nandoke mosala molimo centre na kati ya motu te yoka molimo centre na kati ya motu bible elobi ayaka koconvaincre motu na kosala mabe te ozokomprendre mais ayaka kostope motu te na masumu okomprendre mais ayaka kostope motu te ozomona ayaka kostope yo te ya koya convaincre bandaka korapele yo kaka maloba oyo yokaki mpo balobi ke la foi vient de ce qu'on entend oyo yokaki ozoyoka ya malamu ntango molimo ntango olingi osala sikoyo le contraire ya oyo yokaki molimo centre oyo oyebi so tala oyokaki bo oyokaki bandi korapele yo sikoyo mais à the end of the day yo moko nde oza mokolo nzoto nde bilobi ke natieli yo liboso ya nzela ya malamu na ya mabe yo moko pona mais molimo centre ayebi so ke non pona vie mais yo sikoyo oki oponi no eza faute ya molimo centre te ya wana sikoyo yo moko ozala condamné par baacte na yo nandimi papa mais na nyonso wana lobi soki natuni yo en général bamaître ya kitrompage banani mibali oyo basi toroba biso mibali parce que eza nature ya bolembu ya mibali yango wana mpe nalobaki ke impolitesse eza na nature ya bolembu ya basi ya kozala ozala na maîtrise wana ya monoko na yo ya koyeba ke position ndenge ezalaka mais nga mpo na nga mpo toshite impolitesse oleki ezala tage kaka ke non bolembu ya basi baza na facilité ya kozala impoli pour moi je refuse pourquoi nalobi ke impolitesse eza tage kaka epa mwasi te eza tage na both side naboyi te papa les seules façons élément na ngai please nasisaka élément mpona nalobi ke eza na baside mibale eza na tous les côtés côté ya mwasi na côté ya mobali mais sikoyo eloko ezokotisa biso na kati ya impolitesse eza choix pourquoi parce que na kati ya éducation
donc pardon tout ya makambo nyonso tokende mpo na nga eza éducation siko à la fin des cas tolobi mutu nde mutu asalaka choix kozala impoli eza choix parce que la plupart ya bafamille basungaka toujours bana na bango bazala poli ezala mibali ezala basi sikoyo pour moi nalobi kini keno mwasi na mobali eza choix ya kokoma impoli eza kaka tague mpo na mwasi te parce que éducation oyo oza ozwi de base yango nde ekopermettre yo yango nde ekopermettre yo vi na yo mobimba oyo etikali mpo ke otambola na oyo baparent na yo bapesi yo to otambola nango te parce que eza choix. Ok, ça là les mêmes paramètres on de ça là justifier biso pona nini sango soki tokena ki tromperie tozo appuyer car mibali mingi tant que wana pe eza choix il faut pe aussi la choix soko lingi ko tromper soko lingité et pe eza éducation parce que mon balo ya koli ya moni papa na ya trompa ka mama ne mingi aza pe mingi na chance ya ko tromper pe basi après ça skis que na kola bongo pona nini na kati wana ozolo bateke eza choix mais tozo juger ngo bamoko mibali en général. Bon wana po nini na lobi ke eza choix te nazo beza choix te parce que bible eza clair ya koloba na biso ke non mobali linga parce que tant bazo tindika mobali alinga cela veut dire que non kati na ye eza vraiment te bazo pese exercice ya kosala papa toso banaka mariage ya ona loba na kati ya mariage bible peut bazo ba femme soit sonné ya kasi ya wana na loba te nga nazo linga na lié yo na soumission na préféré bien que oloba soumission que oloba impolitesse papa na soki tobi na kata mariage il faut na ba soumission mais soki tobi na basi nyonso en général il faut l'impolitesse parce que basi baza kuna oyoke baza marié te baza obligé te baza la soumis pas mutu how does it make sense to koki ko juger basi nyonso te par rapport à basi marié non mais to koki ko juger basi marié par rapport à basi nyonso do you understand that that's not a fair judgment. Yo solo bakaka en général olingi olié moi si na ndenge no wana ezaki topic tango to bandaki to bakolo ba tromperie parce que tango to bandako ba tromperie eza en général donc OK tromperie eza en général oza la marié oza marié eza en général yango peut on a kena ki déterminer na côté à basi donc eza facile donc solo belasa ozobimisa soumission eza na kati ya libala mais na libanda en général basi bana. En tout cas, c'est ça parce que peut-être yozo juger mon impoli par rapport au ndenge to ba on a lingala mais ceux qui au landing ou pas en français tu es poli tu es impoli tu les biso on entend dans le dictionnaire to yo kanana parce que quelque chose d'important il y a français parce que ngana biso kana anglais on peut traduire wa dictionnaire obi définition il y a impoli na anglais balobi na na lingala ne babi quelques personnes qui est en anglais please no having or showing good manners rude abi mutu moko oyo azanga o alakisaka manière ya malamu te oyo aza rude na biso na roba ni français rude eza te rude eza aza what's rude mutu moko bilanga rude na nini rude na français zanini na lingala zanini na lingala to baka impoli parce que so que anglais babi ke impoli za lingala te impoli za français papa toyebi mais ndenge to sangisa français na lingala biso ya lelo to baka impoli na lingala parce que so tu peux to bi ozanga manière za français et on a na lingala pena solo wa impoli papa to na lingala ya solde parce que to ba lingala wana te to ba lingala ya français on ngo tromper nga bokwana eza français impolitesse c'est un mot français. Bien sûr, impolitesse, eza mot français. Ok, le basque, osa impoli na lingala, le bango. Te parce que na habité. Mais c'est ce qu'on te na habité mais na inga sikoka que non eza impoli. Mais c'est quoi impolitesse comme on l'a impoli. So que eza lingala auto comprendre. Eza lingala te impoli, eza français, OK. Kende na mo expliquer biso OK. Non expliquer ni. Te loba est-ce que vous déjà non? Au PC biso définition. Yeah, that's it. Ezela. Tant on a français plus. En fait, nga yo comprendre le roman quoi. Parce qu'il y a une émission na mususu olobaki yango ezana eloko moko boye les gens confondent kozala kokoma na confort amoni neti nga na yo toza sans limite vous comprenez toza eloko moko on appelle sans limite eza comme étant friendship comme étant famille vous comprendre comme étant na kati ambiance moko boye vous comprendre parce que
tant na kutana na bande ko na yo ils ont des mêmes vibes na dégager na bango ozo comprendre na ndenge que non na yebi que entre nous on peut blaguer nous a na ba limite mon côté ozo comprendre parce que on juge une personne par rapport ya mutu ya relation na yo te par rapport ya libanda ya ndenge azalaka vis-à-vis ya les restes ya batu ozo comprendre tikana si ça please parce que ça vraiment est le mot très très important on juge pas une personne par rapport ya comportement ya binomi bale on juge une personne par rapport ya communauté ce qui na communauté na ye azalaka ndenge nini par rapport ya ndenge ya éducation na ye ozo comprendre na koki ko kene contre yo na oyo lobi ki ba jijara mutu te par rapport ndenge to zali ba jijara par rapport à communauté ngana ba te that's wrong parce que la communauté est toujours hypocrite. On peut par exemple ba pasteur, so yo ngoy ba pasteur à vrai. O que tu na église, communauté o que tu na mwasi na e. So ngoy ba pasteur, denga pasteur ngazalaka. O que tu na église ta, o tu na communauté, il faut tu na mwasi na e. Muta zalaka na e far, la na mbetu moro. Like on dirait exemple, so yo mutanga e ba qui est John Lando. Il faut y retourner yo akilas parce que yo yebinga koleka batu nyoso mingi pe kutu ataba ndeko nanga moko parce que yona to fanda net ba ya kutuna yonde John azandenge nini ba ya tuna mwasi na yo John azandenge nini ba ke tuna mutu te oyo na beso exemple tous un musicien ba ke tuna musicien moko te bien sûr ba koki na bango mais eza wrong ko ke tuna mutu africain il faut tuna mutu na africataka chaque fois au lieu que autour d'un moto to kutana peut-être une fois par année une fois par mois non c'est-à-dire ngala rejuger yo par rapport à oyo yo nanga to zanango pe deuxièmement na eloko na obiki ce qui oyo na baje ce qui takini ce qui ni na bossa terme lobi et si na épisode yo mo déjà ba ko ça la blague na moto ça par rapport ya ko yoka na oyo na moto na bozanango na par exemple yo nanga olobi be to zana ba limité zana limité mais zala honnête jour moko tenga na sala yo ba jeke na betu na nzoto. I've never done that. Toza na ouverte mais limite eza toujours. Na ebike o ya za grand frère nanga quand même toza na biso polele nini wana za ke oyo ndenga na zali ke aza grand frère nangai il faut na na limite moko boye. Mais muto aza impoli ata soki ba kolisa ye bien pa ba parents na ye ba misusu ba ye ba limite parce que tous na biso ba camarade nini boye a ko déborder na ye so pe problème na nini a gangi na ye mwasi na yo so nini a continuer à sali ndenga lingi tant que muta impoli ça dit pas que mutu nyoso oya za impoli aza mutu nyoso afinga ba bêtise oh mama na yo oh boye oh babo wana ya po wana o ne banana ba lettre wana ouais il beaucoup pas non impoli c'est caractère ya mutu ndenga zali mutu a ebi ko considérer que environnement bisi environnement français lungi nangai muto ayebi ko considérer bisika azate ke chité parce que total chité impoli tant que les autres impoli ça dit muto ayebi ko juger environnement bisika nazate ko yeba ko bichana ba catégorie nini au moins tu ko ngana yebi ça elo moko yebi ça elo mbali au moins éducation moni éducation chacun vient avec son éducation ndenge ba kolisi ndenge ba koli na famille na bango ozo comprendre parce que tant bat ba ka kokutana ezalaka mélange ya ba éducation ozo comprendre mélange ya ba éducation kando lobi donc na ndenge lobeli na moni penza que non ça veut dire que tu sais pas oyebi ko kabola air ya jeté pour juger mutu ndenge na comprendre oyebi pe okabola peut-être air ya makambo ya sérieux te pour juger mutu ndenge na comprendre ndenge lobeli pourquoi na lobi bongo parce que nga ndenge pe na yebi ndenge na koli na ba grande sœur na ngai ozo comprendre tant que grande sœur ndenge na yeba tant que ba grande sœur to grand frère to mutu na yebi te kando lobi et pas na ngai naza nga na limite te na osimba yo na sakani no parce que na yebi que total ande tozabwe na camarade te na camarade te ht donc ça s'est fait que ngana yo tokutani age na biso pesa ngo pe ebelete o tokolo bakia o no soki ndenge ni so ndenge ozo comprendre eza que non tokutani
nzamba permettre tokutani na yo yaki nga pe na ye tokutani on a fait l'amitié mais na kati ya amitié wana tozana bata na biso o izalaka non so tofandi toza vrai toloba mambo eza sérieux ezana bata mususu toza ke non tozaka sans limite tozo sakana parce que on a besoin de saka parce que soko za camarade vous comprenez oza pe na ba limite te eza pe na ba mama obe na bité yepe alkando lobito tuta toche par rapport pe ya ba âge na biso on prend un mort âge zongi un mort to longoli âge vous comprendre donc pour moi koya msusu ko sakana non ndenge nyonso na lingi eza un problème te pona ebik aza master na ngai na master msute na ko sakana soki na sakana ote vous comprendre wana eza era baje wana combien era baje soki na eza era ya mamba solo omona ke na sakana pete na na biso to fandi pe to solo entre biso na biso eza ndenge pe na sakana na ba so moni harmonie na za ngo na ba grand terre na ngai eza ba moment msusu omona pe na ke so to fandi on dirait to za ba master na profiter à rappeler dans le au comprendre yo kangai papa yo kanga papa parce yo kangai zela orochite na yo na ba wana point oyo na lingi na loba eza par rapport ndenge bio comprendre na osala yo pour exemple parce que là on a remarqué eza pas na yo zalaka soki yo moni je wana eza bien pour na yo autant la rappeler à daja mutu ndenge ezate parce que yo moni nzanka baje na mutu na yo OK na on bala moro na par exemple yo mingi nanga tango to sara baje o baro benga oza fat ata libosa batu o mona sori mutondre a abi jo mi kona mona ozo ke de gym makasi yo bisiko zala bola ndete sora longa yamba bo mona batwin aza fat o sala ngo no nangai juste nangai elekara nango parce que na biki frère nanga tout ça biso baje mais là honnête tango balaki tango koma na mwashino sika tango avant ko bala tango obalaki sika obandaki kosala baje wana na mwasi na yo pe ngamu na bendo na pembe na ibisa yo vie na ngai na mwasi na yo ekoleka te parce que aza mwana mwasi na ngai ekoleka parce que na mobali mais na mwasi keba bango bazwaka makambu moi mingi koleka biso mibali parce que poto ke ko chiter et si ko fandi un poto ke ko chiter to ke na rapide omoni éducation eza pena clé pourquoi na éducation eza clé bino bokoli na Europe te omoni te botikanga na pesa vie na ngai eza te nzambe te na pesa vie na nga parce que toi tu n'es pas grandi en Europe tu n'es pas grandi en Afrique vous comprenez parce que biso par exemple na pesa na Afrique nga na koli penda vie na nga parce que na Afrique na ye mukolo nga na Afrique mutu soka ye munene par exemple vous comprenez so ba yebisi mutu oye munene eza injure OK na Afrique oui mikolo na moni munene on comprend mutu eza injure pona eza le quoi compliment tant pe na ye na Afrique tant pe na ye na poto awa na ye na éducation o nga na zwaki na Afrique ya ke non soki mutu ayebisi ke oye munene pona nga eza injure pona nga msusu eza ke na complimenter yo mais ce que bana poto eza nini parce que koya munene eza facile eza quoi eza kofinga ozo comprendre yango mona ki pe ata pas moi si ngai eza question na mikolo munene pour moi na ebika ke na ebise ke oye munene ozo comprendre mais msusu bino ndenge bozwela yango par rapport à ndenge bokoleli awa eza différent na pesa sur exemple moko quick avant na sisa ngata na ye awa nazaki na petite msusu et anniversaire ya moisi non joie déodorant na sombelier on a bien on comprendre non joie déodorant na sombi en Afrique on comprend c'est quoi on comprend moi si na ngate na sala ngi pas film roboy on comprendre na sombi déodorant na sombi ba parfum ya ba spray na sombi ba déodorant na parfum ou déodorant papa yoka déodorant parce que déodorant au fin yoka déodorant au bachaka na mapeka ba spray au bachaka ni mususu na ya na ngwa bisinga ça veut dire que zo yokanga sola mapeka OK OK c'est le contraire de ce que moi j'ai vécu en Afrique moi OK ce que memeli moi c'est Afrique ba déodorant ba biloko wana c'est quelque chose de très bien vous comprenez l'éducation qu'on a appris en Afrique et à l'Europe c'est différent na boite mais okweka na lokanga na baki yo ozaki soki eloko yo mesana na ngo tant que calé omona yango normal okiparate soki mutu mususu azwingo ndenge nini yango wana point na nga yango wana siko le problème pesa wana eza ndenge nini eza ke ngata na ye na kuti bino boza ba africain na kuti bino mindele te tant nazo jouer ba rôle wana ya kozwa ba point na nga wana na omona bino ke no boza ba congolais netinga mutu moko tatikala ya à part kando toloba
Et puis peut-être depuis peut-être on sent que calé donc ozolo baboy et ça bien mais na sirte ko yo kanga lo ba suma kamboana ya que non mutazabu na changea pourquoi parce que na bi que non OK na ba pesa ka déodorante ba lo barate que non mutakomi fat ça lo kwa ko finga nazo meka ko s'intégrer parce que eza onga na yeba kite c'est l'intégration. Ça veut dire que non, c'est une bonne bataille que non, ceux qui m'ont lobby les contraires, il y a un dengue bino bozali. Parce que tant environnement, dans les amis, dans congolais, tout ça. Mais tant on a joué ba comédie, parce que nous avons comique, et nous avons que non, nous avons joué pour que missionnions surtout dans une bonne atmosphère. Tous ces cas, tous dans la joy. Et notez que non, na tchaba misusu down par rapport à Yabarema. Bon, pour chiter, to lobby belé. Non, c'est pas vraiment beaucoup mais la vision dans les commentaires boye bisabiso intégration pe ya ba éducation ngo ezala ndenge nini omoni ke to tomber na place moko ya marambo to yeba kité c'est ce qui fait que non toujours l'un toujours comprendre par rapport ya biso pe bateau bobenga rasoki babena so bableda to bateau ba outil ba ye donc n'anglais bobenga biso bane hein anglais bobenga biso bane marche merci beaucoup donc ce qui fait que non émission na biso eza vraiment kitoko makasi na sepe nango esuki pe awa te mais tellement toza bata ba mambo ebele to continuer eza le quoi la partie 2 donc to kota sur la partie 3 pour na tuna suba mituna o eza par rapport ya ba éducation par rapport ya ba politesse par rapport à marambo ya ndenge nini on peut faire pour la communauté na biso bonne année na kimia to partager ba vidéo na biso bo aimer bo partager bo pesa sur ba commentaire on a vraiment besoin ba commentaire pour nous permettre de s'auto évoluer que le Seigneur vous bénisse. Bolanda ba musique na biso ezali déjà Petit John Color Production au moins musique ya fait akilas mona musique ya ngai moko John Lando musique ya baninga musupe bazali kuna tout ça au moins na ngoni sukuna na Spotify John Lando akilas kalemba tout ça bonne année nzamba batela bino oyo bokoti na biso na kata bonne année welcome ope bokufaki so bokufi na satan ya yo moko so bokufi na nzambe tozo profiter pour na bino non yamba yesu lokwa mokonzi no muto ayambi lo yesu lokwa mokonzi te soki pe ozana besoin na tindelo code ko benga ngate ata bona neza ko benga ngate na tindelo code te vous comprenez te allez ouais c'est